Bongo sala nini? Bongo sala nini mobali? Ana problème te mobali ameli masanga kwiti. Mais il y a pas assumer ma responsabilité mon boya mabe à travers. Te belva ko mutu assumer ma responsabilité ma beza blaise parce que na sa kwiti. O bosa ni goza marié. O tche mona batuze misko belva okende wa. Mais c'est que belvi pa kana ki yango tanda yo kota na libala bato aboni. Et bongo siko osani. Azuye personne sepela na vie yango sentiment. Mais oui. C'est bien le 10e épisode. 10e épisode en tout cas. Ils ont 15, 20 tonnes. T'es assumé vraiment tout retour simera comme ça bus attend à 15. A pour ça bus attend à 20 parce que assumé au film ils ont mon dans la belva combien on a monté mané mobimba. Mais selon eux d'abord tant que tu as assumé titre on est lobela assumé. Ni yo mon ba personnage nyonso. Mutu nani pena oyo ba lobeli yeli mutu faut assumer ba responsabilité nyonso na kati ya film. Ah Papa Serge, Zela, tant où y a teta y a na TV à l'obis si la a bloqué maman top na yo kangote. Mais so na cadre maman top si la bloqué. C'est bazan ba si OK. Oui, maman top bazan mabe. Poza gesho ngange. Gesho. Bango ba confirmer que bazan omoni non ezali kamute ke tokendaka koloba te ke tosala soki ndenge ezali kamba personnalité mutu nga naza homme marié naza na mwasi na bana nga na ndako na ina TV bino ba essentiel o boza mayele te bo finga nga et puis na ko jouer pas autorité morale na bino apekisi bino te mais il faut kotika ça makamba lokuta tango ya bana ko tourner na bela ka oza ba enveloppe aminene ya kaki alobaka te po ani belva otonge pembe lelo ka ne comment to ba clair abi marche ma menu il est menu mais ce qui le explique qui a changé ma propos ya na zo ba ne yemoko bango bazandeni bongo lelo o ba komi ba fan révolté to mona zuma awat lekechu Vesila sanzamba mutute. Leketu vesila sanzamba mutute. Alobango na misisani. Na misisani ata mutu ndete katana. Ozomona. Mais lelo to moni sous pembeni ya mama sila. Ba fan révolté. Alobango bimba. Abina ngame mutu osomba sitas. Oh. Ozomona. Na yebi da source ke sitas nem de te kama. Na baloli kama solo. Pe mukolete kama yeba ngai parmi ba commissionnaire wana. Yebo zombo. Ngape na zombo na kati. Pour ngape na commissionnaire lupango wana. 65 ans c'est beaucoup. Mais ozomona belfa sa mwana na ye. Oui, il faut habiter que Davina soki moyenza te, il faut asenga. Faut mona kaza maman mabe hein. Faut mona kaza maman mabe, Davina osenga pardon. Mais yi avant na kita bi mwana na ko senga pardon te. Pour maman na tinda rabat sa biso belva tinda nani. Ya yaka na makamba kimpesa wati. Ya émission asala kana louche. Ya alubi ya goya na aya moto atika munoko na ndako azate. Ngana lobaki ngo soki famille bote benga na nga je m'en fous na ozeli. Mais so ye misi ba vérité mo bobi no boye baraté. Belva za mwasi. Ya belva za mwasi. Mwasi nyonso basala ye. Mwasi nyonso so bali te ba benga ngika ndumba. Obato koluka mobali yango. Tokoza mobali yango tozongisi elie. Za mobali no tika belvi kimia. Belva za mwana mukie. Ya salivi makasi belvi na salivité. Mais bazan mo peka ba génération. Ti ba génération mon côté. Belva za ba quarantaine. Ya za na ba cinquantaine. Baza te. Baza génération te ya moko na 10 ans. So il y a 11 ans. Baza na génération te. Mais moi na te no ba mana. Baza ba prêt. Baza ba prêt. Baza ba prêt ya ilonge funda kati. Ilonge fusi lokwa safu. Elonge fusi ndenge. Oh, bon mon elonge elonge babolami lokwa ba nini? Ba osala nini? Ba osala pâte. Oh. Eh. As exemple à suivre et pas ba ndeko misusu. Tayinga biso no ngango. Lelo tozuno yemo numéro 1 Vieux Silas. Numéro 1. Numéro 1 Vieux Silas. Oui. Numéro 2 Yatete. Abimengrat. Numéro 3 Ya Gabi. Abimengrat. Ya Bijou. To soki sina yibuto. Omoni batoko la bazuma. Il faut en soin. Ouvement non soin c'est tant que grand frère on a appelé conseil. C'est un conseil. Zuma. Obinga tant la tala ko na ka passe na ka somo.
exo bango baliaka damu babandi kolia mbongo YouTube kala accoucher ni kota pe mo mukie bandako ba $100 ba chambre salon ba $150 ata studio ba chambre salon cuisine douche $150 okozo ya mama binote mais le type n'aime bête ya bino libako limbisa mais to sura loko abato est-ce que mida asana valeur ya kofinga président Lomé ata ese tala ba mida nazo bano côté kuna bata sata Babylona bango nyonso basata satan c'est que soki totali na zolonga ba misusu to tia bango nyonso na généraliser bango nyonso bata sata Babylona bango nyonso bango ya bango tuna be kumani kota bango nyonso bata bango nyonso na généraliser bata sata Babylona pourquoi bazo combattre mwana nzambe c'est que un jour anniversaire à hôtel menanga makasi ezaka ye nzambe ye wana apesi Satan asali eboga mobali kitoko bona boy Satan komi ko envier poste nzambe nzambe abite simba te fokita comprendre bien na ba propos na yo donc ce que Satan a ici là mais oui nzambe nzambe asali Satana allez Satana a se rebeller contre nzambe nzambe abwaki na mabele na minute Satana le rôle là c'est si là nzambe abwaki si ah merci pour ça mwana mayele. Merci. Donc, yo traité si. Ozomona, mais oui. Bengi ngaite. Na finga ye, na loba mabe ya mutu wana. Ata na miso nzambe nzamba lolo amona ngate pourquoi bani ko combattre belle vie. Pardon pour lobani. Boza barter, boza bartrice. Bo tourna ka filmer, boza la makambu nyonso ndenge moko nanga. Mais lelo soki ngai. Na bengi o na filmer te. Malam bolamu nanga nyonso bobosani top ndumba tala nde baloba mama top makolo pusi ya bona boye ndumba mais makolo ba omi balena vie sila sizango izango baza basiti ba onyo ba basuape ma top likolo pesa raposa bongo otali kwa ma top na sonie top wetu talo kola mwasi mobali kuta ko simba te lokola pamba ka epese ba yeye Zuma. Ingratitude n'est pas placée. Obi que Zuma bala moi cinéma malgré tout na nini ya na salle ya bibembe ba comédien ba yate. Mais bon wana zo wapi. Pas belle. Lelo Zuma aza incapable ya ko sombela moi cinéma tali puta super. Buko lopango ozolinga nani aya na buko lopango ozoboyeze bana pété. Kasi awa sita c'était kama vesi la sipa kuma mama lopango ti ake so appartement na poto mais balingi ba jongler biso lokola ke munibu muta sombi nzoka ngamba vie na nga déjà ya sita na barumbu kuna ba bengi nga information lo bozo ngo ndenge ya ngai na vandi moi ba sita swana nga na vandi nga na mwana na tra ya ngai na parrainer yo ngana lakisi yo goût ya kosala chaîne olia pe lelo $1000 na chaîne lelo comment comme ça anniversaire na yo na kufa lelo lobi musika obi combien de personnes bazela ka belle va kufa voilà par Vesilas oui lelo ya gabi akoma oloba belle va tina demer afinga ba sortie médiatique ya gabi asala ya gabi abosana ke lola zo matanga belle va pesa aboya enveloppe ba comédien mandima enveloppe ba belle vie na kaya Davina na kaya Davina bino boboko makie mutu te mais lelo to moni Davina manquete Davina manquete Davina lobi eloko moko boye alobi bino ba mélomane o boya ko finga mama belle vie abi faut botika abi beaucoup plus biso bana na biso ba famille na biso ebele to dépendra na bela vidéo ezate moni maman na biso Thérèse na la sortie médiatique alobi il faut Davina aya akende ko senga pardon il faut te soki Davina senga pardon il faut payer Sabrina il faut payer Dati ba senga pardon pas belle vie il faut payer moko ya tata senga belle vie pardon mais oui, parce que belle va finir. Il y a les cas de mission parler que tu vas tourner. Abila ça a problème na belle vie, problème ni. Président, si belle va répondre Marie-Jeanne Abila qui pense à président, ouais ça pour Tony.
tala Poutine bravo tant bino bobete la Poutine bravo bango kuna ba bakiza monotonie monotonie ndenge nini film kitumba babisa biso épisode lekaki na 2000 na nini babisa biso supposons na film na biso to tia lokola nini tozui ma belle-mère babisa nga partout oyo eza na chimé ezaki na partie nini ezaki na ma belle-mère. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend ma pays, place nyonso bozwami vraiment batutu balingaka biso peto lingaka bino batu nyonso balingaka Bella production Belvic Candil Maman Morote Maman Rai Goshi tomoni biso nyonso tout film 10e épisode aïe Poutine bravo Belvic bravo bo saranara mam Marie-Jeanne Bololé aux ba réponse non et pas Belinda Kandi. Là je dis merci beaucoup na Yemoko Dongolé Sanzamba Versace merci na Odette Lessa maman na Leslie un grand merci à Niki Lessa merci à Mifi Lessa Motema ya papi et là je dis un grand merci aussi à Irène Kialuta Motema Richard et Nadine Kialuta Jocelyne Kialuta Karine Izanga Patricia Branco agence Ezamoko Ada Jolubanza de Turquie Luanda Turquie Paris et pas Iwapi Rose Menga Zali Bibichou Moussamba Ipoupa décoration le roi célèbre Christian Ngoma. Bon séjour à toi Mamita Dina et la grande H Maman Sakina. Merci beaucoup à Maman José Lusadissou, la maman chérie à moi aussi, Maman Annie Super et Maman Annie Mputungoya. Merci beaucoup à Maman Gina Mabiala, Maman Ewin. Un grand merci à Papa Godard Eliko. Papa Godard Eliko. Merci à Papa Alengui, vraiment. Tout au balingara biso émission borozango na deux chaînes borozango na Jemima Ibele télévision et puis borozango na moi na souka vraiment si je suis même langage avec Montréal na osenge à zoomer pour émission banda quoi. Oui, bonjour Bianca. Oui, bonjour Exo. Boni. Oui, ça va. Boni basanga famille Bota, Boni Bino, Mambozo Kendeni. Non, famille Bota ça va, famille Bota dans le bon, makambo ke nango vraiment tokos ki miezali, Zambalo la azobate la, toujours consommer toujours film na biso Achimé. Achimé la 10e épisode. 10e épisode en tout cas. Ils ont 15, 20 ton ndengeni. Té Achimé vraiment tout retoepsimera comme ça biso ata na ba 15. Pour ça biso ata na ba 20 parce que Achimé au film ezo mona na Belva combien on a motema ne mobimba. Mais selon yo d'abord tant que tu as assumé titre wana yelo bela assumé. Ni yo mona ba personnage nyonso. Mutu nani pena oyo ba lobeli yeli mutu faut assumer ba responsabilité nyonso na kati ya film. Ah Papa Serge. Papa Serge. Pour kota la Papa Serge kota la pe Blaise. Bango ne mutu baza ko assumer. Pour déjà marele na bi vérité que Gino à botana tegra aza de ko assumer responsabilité na mwana batam ki pas ba nga prison aza ko assumer responsabilité na Belvic pozo mona ndeni ni yo kotana ndoko libala batu bonga sala nini mobali ana problème te mobali ameli masanga kwiti
Mais il y a pas assumer la responsabilité à travers. Te Belleville mutu assumer la responsabilité ma beza blaise parce que na sa kuiti. O bosa ni goza marié. Otie mwana batuze misko Belleville okende wapi. Mais c'est que Belleville pas kana ki yango tanda yo kota na libala bato abonné. Et bon siko osani. Azuye personne sepela na vie yango, un sentiment. Mais oui, azana choité. Azuye pena abonnement, azo sepela na vie yango, mona ya changer pena. Okina lobi na Marie-Jeanne, eloko moko wana Marie-Jeanne alobi na abi envie ki libala ngo vraiment alobi Marie-Jeanne alobi na ye mama oza soki ndenge nini wana répondre Marie-Jeanne abi été Marie-Jeanne alobi na ye abi aza président alaki moi ça ba président siko Belleville répondre Marie-Jeanne abi alaki moi ça ba président ouais ça potoni tala Poutine bravo tant bino bobete la Poutine bravo bango kuna ba bakiza monotonie ndenge nini film ki tumbo ba bisa biso épisode lekaki na 2000 na nini ba bisa biso supposons na film na biso to tia lokola nini tozui ma belle-mère ba bisa nga partout o eza na chimé ezaki na partie nini ezaki na ma belle-mère mais bango kuna tant ba yo la bino ba analyse bo comprendre que ils ont monotonie ba ebisa biso partie nini ezaki na chimé yango ezaki na ma belle-mère ezate ozomona ezate asime eza makambo mususu belle-mère pe ezaki na makambo mususu toye nini pe ezaki na misatropie pe ezaki na makambo mususu eba Belleville monotonie ezalaka te Belleville aosala makambo oyo emona na miso ya bato oui wana ezaki motema mabe moto akosa o te oyebi papa na biso président na biso kaka lobi nazalaki na président ya théâtre tovanda na bango na Oshwe te Belleville aza aimé Belleville vraiment aza aimé et puis Nathalie balangage ya mutu moko ozo sentir que mutu moko te aza vraiment na idée moko ya mabe contre Belleville peut-être une partie quand ya bato yo vendre na bon peut-être surtout kepi na ba artiste mususu ba te eza une partie te oui eza une partie te oui attends une partie wana déjà ça na va na monde ya 10 personnes ba lo ba théâtre muta bongisi théâtre modèle wana exo soki ba ka ekoma boye likolo na ye ba ka ekoma te muta sala kaza te Belleville sala kate Belleville sala famille bota asala siloga famille bota ndenge bango basala siloga na bango ya Abakouk ozomona mutu asala ba fan Belleville asala ba fan no balinga bato bolo ba ke soki eza quand na sens nini artiste misusu ba mona bango ba apparaîtra te na ba film ya Bella production eza moi qui figure 2 ou 3 boyinde bazonga na kati ya Bella ozomona te eza ba campagne na ezali likambo ya conscience mutu akosa ote ezaka likambo ya conscience ya mutu neti mutu lokola mama top ok jouer na SBindeni zela naloba nono tala exo eza kate naloba nono eza likambo ya personnalité eza likambo ya personne mutu nyonso tout te aza mieux placé pour bofinga mais ton autre mona nani mama si la non la na TV boita fini mutu mais pourquoi autant boloba que maman qui a joué qu'on a des choses pour confirmer que ça zela tango ya teta ya na TV alobi si la a bloqué maman top na yo kangote mais so na cadre maman top si la bloqué c'est que bazana ba discuter OK oui maman top aza mabe poza gesho ngange gesho bango ba confirmer que bazana omoni non eza likambo te ke tokendaka koloba te ke tosala soki ndenge eza likambo ya personnalité ya mutu nga naza homme marié naza na mwasi na bana nga na ndako na ye na TV bino ba essentiel oyo boza mayele te bofinga nga et puis na ye kojouer pa autorité morale na bino oyo apekisi bino te mais il faut kotika tozwa kaka exemple moko ya ma Belleville nzala banelo mobo tozwa exemple moko ya ma Belleville supposons lelo ngai na leki na TV na fingi na eko finga nani supposons mama top to na eko finga mama étoile obi keza manque à gagner na Bella pour la ni manque à gagner batu wana baza ba icône ba kilo suko ngai na fingi papa Serge suko na Bella ra tourner te
obi ke bato wana misato wana baza kilo ya bela. Donc bino boyebolo ba ke kilo ezaka mingi beaucoup plus na bela par rapport à SB. Oh, non, tolobi bongo te biso tota la valeur ya produit na biso. Nga na protéger produit na nga. Ozomona na koyi koya ko manquer mutu te tandis que azotia me pousse na Bela Pro. Mais tant bino bolo ba ko ki koya ko manquer mutu te to kende mbala mo na tu te obligé biso to na ka Davina. Na ka Davina bino bobo ko manquer mutu te mais le to moni Davina. Davina manquer te. Davina manquer te. Davina lobi eloko moko boye. Alobi bino ba melomane. O boya ko finga mama Belleville. Abi il faut botika. Abi beaucoup plus biso. Bana na biso ba famille na biso ebele to dépendra na Bela. Lelo ba comédien ba c'est belé exo ba publication na page na ye ka les a qui bien abandon ba Belleville de Congo Belleville de Mai Belleville de nini mais lelo a commis oh ceux qui bozana na facture bo pe sa facture ya Mai na courant et ya kana kombo ya nani ya propriétaire. Donc on a dit que on les a clash moko bazotia azo pesa bokende koloba na mama na bino. On a dit que on les a azo tungola mukolo. Eloko ezate. Na oyo biso eloko ezate. Aza eloko osala te, aza eloko ozongisa te. Davina atikala ko finga mutu te, Davina atikala ko loba mabe pona mutu te. Davina lobaka ce qui est vrai. Yo mozomona te ke place wana akomi ko tuka mukolo na atuki mukolo tala, atuki mukolo te, ya tozala batu. Davina lobi makam Davina lobi alobi Belleville azo mérité kozala ministre. Ya yeza problème te. Wana ba publication ya kala o ya lelo ekomi nde mususu. Ouais, le commerce qui tient facture à maïna ba courant. Mais ce que tiens par rapport n'a pas. Yo quand ceux qui barreza benga Davina ko lo baraba. À quoi ça sorti médiatique wana. Ko bango ba ba bengi. Davina ko také ka barisi, ma ko také ba tunyo sote mama na. Mais bango tangu ya bengeli tangu ya bareza benga ki abengi Davina pona Davina yemo te abenga Davina pona na vie Silas. Donc bino na parle na bino bongo ba ke Davina za mabete. Aza mabete. Mais siko exo, pardon. Batu Davina Zamabe. Et bon, on sorti médiatique. Oh, ya moi na été avec Kosala. Moi na été oui. Moi na été à lobby bien. Oso mona Davina tika ba la biso vidéo ba lobby que Davina tika la fingi vie sila sa bota kate. Vidéo ezate. Ni maman na biso Thérèse na la sortie médiatique. A lobby que il faut Davina aya akende ko senga pardon. Il faut te ce qui Davina, il faut Davina senga pardon. Il faut payer. Sabrina, il faut payer Dati basenga pardon pas Belleville. Il faut payer mon koya tata senga Belleville pardon. Basenga Belleville pardon. Mais oui. Parce que Belleville finga ye. Il y a les cas d'émission parler que tu vas tourner ye. Abina ça na problème na Belleville problème ni. Comment on peut na ba audio atindelara nani papa na biso nani ya Jean-Pi aloba na ba audio que ya na problème na Belleville. Et non, yebisa biso azaka na problème na Belleville problème ni. Tozaka na posa to yeba problème ni na zanga tala exo. Ba biso moni ndoki belela ko kosa na te. Belleville za na famille na ye. Belleville za na bandeko na ye, mais Belleville atika ko vanda na kiti te. Aloba na mutu moko likamba mabe nanu te. Mais tout le monde est grave, hein? Yo ba ke na zaka likambo na ye. Balobara so sengi rôle a rolobana batu baza pembe na ye ke tala intel mutabenga peut-être wana za ba makambo obi wana za makambo lokuta tangu ya bane ko tourner na Bela rausa ba enveloppe aminene ya kaki alobaka te po ani Belleville otonge pembe lelo ka ne combien comment to ba clair abi macha maminu il est minu na mais ce qui le explique a changé ma propos ya na zo bane ye moko bango bazandeni bongo lelo o ba komi ba fan révolté. Tout le monde a zoomé à Wati. Le Ketchou! Vesila sa nzamba mutute. Le Ketchou vesila sa nzamba mutute. Alors on a mis 600 ans. Na mis 600 ans to mutu ndete katana. Osomona. Mais les autres monies sous pembeni ya mama Sila. Ba fan révolté. Osomona. Bato ba ya ba loba makambe belé pona Bela, pona Belleville, oyo Belleville ayebi bango te o Belleville finga bango te o Belleville sale loko te ya tete abaza na poma azaka na likambo na Belleville aya ko bisa biso likambo ngo ezaka ni so Belleville za mobali na ye tokozwa mobali tokoluka mobali yango tokozwa mobali yango tozongisi lié za mobali notika Belleville kimia Belleville za mwana mukie ya salivi makasi Belleville na salivi te mais baza bon peka ba génération ti ba génération mon côté
Bellevue aza na ba quarantaine. Ye aza na ba cinquantaine. Baza te. Baza génération te yaya moko na 10 ans. So il y a 11 ans. Baza na génération te. Mais moi te lubama na. Ozomona. Baza ba prêt. Baza ba prêt. Baza ba prêt yaya ilonge funda kati. Ilonge fusi loko safu. Ilonge fusi ndenge. Oh, bon mon ilonge te ilonge bab e babolami loko ba nini. Ba osala nini? Ba osala pâte. Oh. Si vous avez le Bellevue, vous êtes trop lisse. Et longue, il y a 35 ans, 38 ans. Obi, Nani Bellevue, vous avez bon. Obi, dans la logique des choses, à jour, il y a tchaka normal. Obi, que monde la boyango. Pour monde soit tali Bellevue, qui sa Bellevue, tina ba 30 ans. Si vous avez le longue, à bébé, il y a 0 moyen pour le bateau. Ça c'est coco, ça c'est coco, ça c'est coco. Une menace, ça a été détesté. Mais oui. Et le bagage à Mukolo Makasi. À Mukolo Makasi. Oui, dans ce qui est à 60. Alors qu'il est là à 60. Alors qu'il est là à 65 ans, c'est beaucoup. Mais on a belle face à moi, la naïe. Oui, il faut. Habiter que Davina Soki Moïsate, il faut assez. Pour moi, on a qu'à ça, maman m'a bé. Pour moi, on a qu'à ça, maman m'a bé. Davina, on a pardon. Mais il y a Vanna qui ça dit, moi, on a quoi qu'on s'en pardon. Pour maman, on a tinda rabat, ça dit, so belle va tinda nani. Il y a quand on a makamba qui me paye ça. Il y a émission à Salaka na louche. Moto atika munoko na ndako azate. Ngana lobaki ngo soki famille bote benga nga je m'en fous na ozeli. Mais so yebi misi ba vérité mo bobi no boye baraté. Bellevue za mwasi. Ya Bellevue za mwasi. Mwasi nyonso ba sala ye. Mwasi nyonso so bali te ba benga ngika ndumba. Lelo Bellevue azwa numéro chaussure à lokolo na ye et swaka bango po ani. Et soit quand on prend la ligne, il y a tamboli bien, il y a pas tamboli ma bête. Est-ce que Bellevue laisse avant de rappeler que il y a pas makamosaka na Lubumbashi, il y a pas makamosaka na Luanda. Bino botangi la reba mi bali bela bi ke wana bazaba leki na ye, bazaba nani oba mi bali bino botangi la rae. Ya, il y a betanga ko otanga mi bali ya Bellevue. Ay ba ke ngote ke ya yepe biso to yebi. Tout ça la rassemblant te babi avant le potina liso muninga tala ya yo. Yo moko hotela parcours avec lelo moni Davina impoli ozolo bato mona ba film ba fille ya ba Nigeria kuna ba ini edo bana mbongo ba Merci Johnson wana ba kena ba États-Unis ba zongaka mais ba kana posa mbongo siko comment dans la sortie médiatique a été faut mona ka maman moko nenga za bonga za sans raisonnement sans réflexion yo ka sortie médiatique ne il y a zo beta to za millionnaire to milliardaire tournage ozomona ke ya za ni milliardaire milliardaire non ko sortir na lo mo na tala documentaire ya nani ya Bill Gates abiba 50 francs ba négligent ba 100 francs yange salaire le loi za bongo. OK. Ozomona donc Davina nenga za bongo aza na famille aza na baleki aza na bana aza na mobali na ye lelo nenga za bongo akoki ko dépendre pas mobali na ye mais tellement za mwasa mayele ebi que femme aussi doit se battre. On a pas passion na ye akata ça dans. Oui, et c'est loco oui. Et c'est loco c'est à makila. Akoboma arte pour za millionnaire. Non. Ba commandant moto nani ba John Cena. Ba na mbongo. Mais quand tu as passion na ye. Oui oui. Ozomona eza musado autika kachi na ete pona mutu boya alobi ke te autika te. Davina za na mbongo ye pa loba ki vesi na foutre na ndako $1,200. Pourquoi pas biso beti biso liba coûter poani? Et ça biso mutema pasité pona ni pourquoi ye za maman mukola ndiko ramasser babiloko eza ye ta linko zoa pona nini? Ami pesa kilo, ami tia na place na ye. Babibino mi. Ta la sortie mais buko lopango. Ozolinga ka nani aya na buko lopango ozoboyeze bana pété. Kasi awa sita c'était kama. Vesi là c'est pas comme maman lopango ti. Ake so appartement na poto. Mais balingi ba jongler biso lokola ke munibu muta sombi. Nzoka nga ba vie na nga déjà ya citas na barumbu kuna ba benginga. Mais formation no boswa ngondenge. Ya. Ngai na vandi moi ba citas wana. Nga na vandi nga na mwana onatra. Na vandi ba connaît le beya banda ko onatra mingi za na ba barumbu wana ba beau marché wana banda ko onatra majorité to vandi papa na pesa ki cadre.
tovanda bandako wana toyebani bakotana tu wana toyebani biso boya vide papa non non ici tokobeba boyebi déjà que bazoteka citas au citas etekama baoteka mpe na bango citas na baoteka baokabola mbongo ye azozwa $20 baokabola 20 ye azozwa $20 aokeso na appartement na nini alinga ye nango lokola monibu mutu asombeli ye nzoka sokonga to na vandi boye na lisi fe na oluka mpe lupango na se fe na lupango mobimba abinanga me mutu osomba citas ozomona nayebi da source ke citas ne mutu etekama na balolika solo mpe mokolo etekama yebango ngai parmi bacommissionnaire wana nga mpe nazwa mbongo na kati mpo nga mpe na commissionnaire ya lupango wana naoloba nayo omona tozwa sorti médiatique oyo ya tete asali nanani na lider ya miss ozomona sikoyo ntango ye azoya kotraite ke bato baza baimpoli ye moko aza mama mokolo obi micro ematisaka micro ekitisaka caméra oyo ematisaka caméra ekitisaka soko oyebi komi gérer te soko oyebi komi zwa nini kozala na ba raisonnement te na ba réflexion te balinga naloba nini obi ke okoperdre yaka bi analoba ngo ti yaka bi analoba ngo abinga liboso ya caméra nasalaka nini aperdraka continue na sortie médiatique na bango wana ozomona sortie médiatique oyo asali mama mokola koosala sortie médiatique wana te yo place ni omoni mabe ngai loko na moni mabe soki bazotuna ye likambo mosusu pourquoi akoti akomba Belleville na makambo wana soki bazotuna question mosusu pourquoi akoti ya Belleville Belleville asala ye nini Belleville asala ye nini ranki na ye na Suzy Bantu eske etalaki biso monimo ya ye pema na kimia etala ye biso te ntango ya koma na je respire est-ce que biso bato tindaki akoma na je respire ayebaki yango te ke bato ya camarade na ye ozomona lelo okoya kosala semblant ke nga na famille tozalaka bien na famille bozalaka bien te azoloba vérité te na yaya aya kolobaka makambo ya solo atuka koloba tala émission oyo basali na Miss Lolo batourne lobi ozomona batourne lobi na Miss Lolo tala bapropos baye nango Miss Lolo awa otaki kokozala na problème awa Belleville asunga Miss Lolo bavideo oyo tiobima Miss Lolo ye moko azoloba ngo yaya siko pourquoi moto abongo bino boyine asala bino nini lelo SB po telema bongo c'est grâce à Belleville Belleville moto aparena SB Belleville moto ayebisa bi yaya oza na capacité de regagner ba 5000 tala exhibition na combien de points on a monaka ndeti mbamo kote dans mokilima nzambe sangane kufa pour place moto aza ngra yango moni nzamba boka satana na se ndenge nzamba lelo bolimbo nzamba zo boka sil malembe mais oui nzamba boka ye nzambe ne za Belleville oh Belleville ka nzambe na ya boka ye la chaye tala lelo ba vie o Belleville za nango Belleville okene 3000 ba benga ngo 300 000 abonnés bravo Belleville bravo mutema malamu na ye bana wana Belleville abokolaka baza bana baotela libuma Belleville te comédien kufi yango moni lipamboli ezoya tala exo nzambe akamusa mokili mpona Belleville wana nzambe akamusa mokili mpona Belleville wana bolamu ekote abimisi bango abimisi ye asali ye atalaki te ayebaki te ke un jour anniversaire aotelemelanga makasi ezaka ye nzambe ye wana apesi Satan asali ye boga mobali kitoko bona boy Satan komi ko envier poste nzambe nzamba bité simba te fokita donc ça comprendre bien na ba propos na yo donc ce que Satan a ici là mais oui nzambe nzamba sali Satan allez Satan a se rebeller contre nzambe nzamba boki na mabele na minute Satan le rôle là c'est si là nzamba boki si merci pour ça mwana mayele merci donc yo traité si ozomona mais oui tango déjà ngai na sali yo bolamu moko boye oyo mona na miso abatu na sali yo na aider yo na sungi yo na sali lelo peut-être mususu mokile yeba mokile mona yo mais lelo yo komo combattre nga lelo yo komi singa adversaire numéro 1
peut-être Belleville tu as un problème la vie sous vesila ça tira la sunga été mais Belleville a sunga bango na internet on ba loba on ma bete pour tout monde zo bona maman biso si zo boka na ba mida zo boka ba ese peut-être ya mona ba internet yango na loba na yango mona loba na yo oso mona sika Belleville ba ki demeure niangi peut-être bien ni bo mona ke ba mida ba ese ba loba ma be ya mona ni mabe na bango te kasa mona ba ma bete muta tinda ka batu ye soki azaka na posa moto ekufa tango président de la foi benga nani pasteur de la foi benga ki biso réconciliation Belleville mutakenda mona batafuka malela andima binga na likamute na ndeko na nga wana pona nini ya yakate muta lukaka moto nyote zala bose SB donc pour ici là et c'est ngaka et je sais ngaka ye poste lelo to cha défi hein pasteur de la foi de la tourner à tes poignets pona ba rando na bango mibale pona ba rando na bango mibale mais beaucoup plus à beta c'était pona mutu moko est-ce qu'il y a le bango ouvertement boyenza pona aloba ouvertement te mais ozo comprendre que papa oyo tiens ma réconciliation oui. Maman Belleville mutu mususu ayete donc c'est que yé mona à deux reprises a benga tina ba niveau téléphone tina banda kwa koma yo loba yo za mona malamu yo za mona yo kaka batu chose grave président Lombe papa oya boti yo na maternité groupe Simba kangela makolo te aboto lelo za na makambu mais muto yo bino bo combattre ka bo finga tongo poka midi c'est président Lombe est-ce que na ba valeur nini mida za na ngoto esa za na ngo ba ko finga président Lombe il peut être ya mona ni mabe to solo lo ko batu vraiment ba fan to yebi ke musuto débordaka oui to sengi pardon bolimbisa biso peut-être à ce moment qui va sortir mais les tics na biso beti ya bino libaku bolimbisa mais to solo lo ko batu est-ce que mida asa na valeur ya kofinga président Lombe ata ese tala ba mida taba ba mida ba Christian Sugar mais tout le monde a bino bolo barake tant ozo ba tala wana ozo me dénigrer bango mais bango na parle on ba l'équipe bino na kitoko ba l'équipe bino na makambu soto tsende timida yo mona kindengini yendenga za bongo en tout cas na motema pasi il fallait ça mutu mo il faut taka tolo na sala la nzambe nzamba za nzamba mawa il est capable ya ko sala pe ngolu mi déjà na mboka oya akota mo likondambu te akobwate te mida na oloba na yo oui nzambe bazo pesa ye mukongo azo faire comprendre que il faut se repentir nga nzambe na sima na yo soko sengi bolimi so changer maloba na yo changer comportement na yo je suis capable OK ozomona mutu kutu ba awa na Congo ba kati lokolo ngia me ba luki proteste ba tie mutu otambola pa kima mbangu nga entraîneur na nga coach Mandola papa Mandola sa likola plastique oyeba te papa Mandola tambolaka abetaka sa appelle lelo équipe akauka fondateur nango c'est Mandola mais ça na lokola plastique mais mikolo na moni roi bozo bopemi muki pour nano abimite soka bimi awa ya biso tozalaka na problème na bango te émission basali na misu lelo mukolo lokola ya ko sala est-ce que ngana ko vana na tokene osala nini otokene ba mata pala mabenga to famille to tokendo lia tozo yembe mama to basenga biso nini to yembe ne ka banzemba kala soki to pesi apesi biso titre to luki oya yebi to yembi oya yebi te ayebi te to sala mama top bongo omona ba génération mama top na maman Thérèse ba sa génération moko mais siko eloko nini ça que maman Thérèse akoma beaucoup plus focalisé na ki mutema mabe famille bima na TV na mona te exo famille na TV ozandoki tala famille na yeto mona biso na tout monde non luka vidéo wana nzambe bon awa les parents savent les vidéos reste toko luka ngo toko zwango famille ya famille belela tina TV local leka tikao ozo permettre ba violer mwana na ngana ndako mwana leki ozo ndima ba violer pour ba peso mbongo quelle méchanceté te wana mabe makasi ozo mona o mona mutema mutu ezo la ki sa comportement mutu mama top wana ko mona muzoba te parce que na ko benda ka mama top ne mutu bazana ye na ba mama milo na ko benda bango
mais ngala mona lokola na internet tango to ba finga mama top tango dada ya ba traiter dada impoli mais tango mona ya merci merci parce que comprendre yo mona mama Davina ba bi Davina asa impoli siko pourquoi balinga kosala ba injustice a bongo ba finga mama top wa tongo pokwa midi ba moni pe ya gabi aboyi ngona émission batunie ba ebisi ba lobi yo soki bazo ba mambo ya Belleville yo ya koloba so balobi mabe ya Belleville yo ya koloba te mais soki kaka ba attaquer si la bino boya koloba po ani ya gabi ati donc il y a l'accès qui a dans propos de place wana mais à comprendre place là à comprendre place ma bezo wuta à comprendre ngo total mama top pasala ki ni po bango ba finga e bongo mama top pasala le côté mama top ke ko jouer attendre ba qualifier ndumba bona bo mama mukola ta ya mutaza lokola ki toko bongo o ba jeune fille combien ba luka vesi là ça luka lokola mama top wana vesi là c'est nani est-ce que le colavé si là ça n'a pas à quoi là t'as coupé mon qui on l'a tanné on l'a taté pour le colésate est-ce que nous devons mériter quoi là babilo quoi ni tout wana c'est maman top tala ne ba ridiculiser maman top tala ne ba finga maman top ndumba tala ne ba loba maman top makolo poussi à bona boy ndumba mais makolo ba on mi balé na vie si là c'est ça ils ont baza ba site ba on est ba Matop liko le pe ça rapose à bongo otal quoi matop na sonien top wetu talo kola moi si mobali kuta ko simba te lo kola pa maka epese ba yeye mais tomoni nani mamulu balobi ke ye mikolo abando bunda kaka na makolo ya nani ya vie silas abi bango mi balé ando te bloka mikuse vie silas pa na bloka mais pas là te loka mukuse mamu pa te de fille po Belleville mona est-ce que oso mona lo kola Belleville non, en tout cas, femme descend, peut-être batu bakoyi kozwa ba rôle wa joie kala rôle mo basaka ba yena muchop basaka ba fille ba na boulevard peut-être bakoyi luka ba vidéo wana ba tango peut-être bon on les appelle personne merci voilà les mots qui convient personnage si on a en soi boye oso mona lo mupenda Belleville te en tout cas non dans la place différence ezali yango nazo bano côté kuna batasata Babylona bango nyoso basata satan c'est que soki totali na zolonga ba misusu to tia bango nyoso na généraliser bango nyoso batasata Babylona bango nyoso bango ya bango tuna be kumani kota bango nyoso na généraliser batasata Babylona pourquoi bazo combattre mwana nzambe anwa rythme santu ya toza bo felena bo feline presque biso nyoso ngazo feline de père Belleville a fait l'une de père et de mère. Même aussi à Sissi Wana. Mais pourquoi on combattre? Pourquoi on comprend que ngana moi so photos à la main forte. Ngana moi so photos simbana. Parce que moi si oyo nde aza nyoso. Moi si oyo nde azo bunda pona makambu nyoso. Moi so nde muta osala makambu nyoso po ezala bien. Pourquoi tu vas comprendre? nakoki jamais koleka place oyo ozomona bapropos ya Zuma ozomona ndenge ntango azoya na TV bapropos na azotenir sur madame Belleville yo ozomona ndenge omoni bato lokola bazuma il faut en soin ovement na osola ne chéri tant que grand frère na ngana pese conseil pese na conseil Zuma obinga tant na tala ko na oka passe na oka somo exo bango baliaka da babandi kolia mbonga YouTube kala accoucher ni kota pe moi muke banda ko ba $100 ba chambre salon ba $150 ata studio ba chambre salon cuisine douche $150 okozo ya mama binote okokina nukozo la mama na binote mama no mavanda na kimia okosala ngo pona mama na ote mais arrêtez ya ko finir Belleville tala Pierre Tombalo Belleville ça la mama na ye. Est-ce que Zuma yo za na capacité à jouer ata ya kokunda ya ko sala tata wa bote eloko wana pour place à 20 ans maman no izate to banga moto a mona $100 $200 na facilité exo mais bango muta mbongo sa muninga na yo te Zuma to mona epi na bela ra joie
mais lilo bango soki kaka Bella et puis si on des tableaux au jouer des félicitations à Maman Étoile. Maman Étoile au moins 3 films mobimba zaté. Au moins ça est sorti médiatique wapi. Au moins il y a lesquels au wapi. Papa l'aime même au moins les capable au banini. Mais pourquoi ils ont la carte bango? T'as le loya bijou la reine ne bazomani ba voice bimi na tali on pas Miss Lolo. Ya lobby ya bijou la reine à lobby ya lingine sous mambwana te en tout cas. Bon nana benga ki ye pa linga makambo wana muta benga ki ya bijou te. Ça ba artiste beaucoup mis ba famille bota. Ya bijou na longwe famille bota. Tango ya bijou ya kami benga aza porte-parole ya famille bota. Est-ce que Bellevue peut être que ça porte-parole nanga? Ye moko na mampala na ye. Ozomona yango moni lelo awa komi ridicule ba voice bimi ndenga ozosenga pardon si na China film abenga kaye na yokongo na chaîne Miss Lolo ezali oui so ko na chaîne Miss Lolo okoyoka ba voice wana eza na kotiela ngoyoka ngo ba voice wana eza pa Miss Lolo ndenge ya bija zoloba ta lolo ba Miss Lolo ba komi ko fingo bimi ridicule so ko ça na besoin de réconciliation okoyiko sala ngo ka fo ya na TV. Il faut y avoir na TV. Donc c'est qu'il y a l'ongwe famille bota pour bazo tiens. Il y a kolongwa ils ont un problème té. Kolongwa na pourtant autant que jouer na des films après ne bete ke libakuti alongwa kité. So ba bengo na film kolongwa na Bella komi ko ya ebele lisusu. Ya ba longo combien de personnes ka? Ba longo combien de personnes ba? Ba moi mobali moko na ba basini balé o ba longwe pene o. Ba basini ben nani lisusu. Ya bijou na nani Yaka bito mona ya zalaka ne te ya zalaka na biso te donc mais tout le bien no batumi baliwana ozo mona te ke ezo landana ya mutumso so balobi bakoyeba bango na bizaleli Bible kosa te na bana loko moko boya lelo ex-président na biso Joseph Kabila na kotisi ma papa boza vidéo bokatela papa tozu papa to vandi papa na kiti obi lelo to souhaiter te tozo supposer lelo soka zongi na pouvoir lelo soka zongi na pouvoir lelo to loba lelo obi avandi atali ayebi comportement mutu moko amoni ba très nyonso amoni ba tutu o batangisi mai na misu amoni ba défaut tout wana ye lelo ovanda atali babi mutu yo abano ya epana nga na intérêt lelo intérêt ezate na pouvoir te tandenga tenga mbeli na sima mukongo belle vie donc so nga na comprendre ba propos normalement solo bi opesi exemple ya papa na biso Joseph leti lelo belle vie parmi kotala ke mutu banda koyepa na nga intérêt tango lelo amoni intérêt zate akomi kanga omoni biso ni toza bonga na loba ngo tongo poko midi nzamba lolo a témoin belle vie atindanga te na vanda na TV na fingele mutu te je peux venir bolo ngate exo na bana lo mo boy ngai na ya bela te pour na fingela belle vie mutu na ya bela te pour belle va pesa ngambongo na ya bela na tala moi so ça ba capacité moi so ça makambu moko bozo mona na miso ya batu moi so valoriser théâtre moi so sali lelo pe ke OK tournage pozo e ba droit na tala nga na vanda na raison lo mo boy pede na da master abisa biso abibianka abo moni ne boza mo zu problème ate se ming te na zuta 1000 francs na na peso obe pesa nga na poso lele na zu 1000 francs na na peso moke na sima mukongo nango lobi mabe na nga moko boye yebaka bato bamoni yo te nzamba lola oyo amoni ezonga makile sila master wana siko lo na ovanda muta bongo lo soka pesi nga $10 te lelo soki asali gaga bengi ngai te na finga ye na loba mabe ya mutu wana ata na miso nzambe nzamba lolo amona nga te pourquoi bani ko combattre belle vie pardon ko lobani boza barter boza actrice bo tourna ka filme bo sala makambu nyonso ndenge moko na nga mais lelo soki ngai na bengi na filme te
malamu bolamu na nga nyonso bobosani bozotala ka côté mabeza po boya ko livrer nga na TV bato bafinga nga bako protéger ta bolamu na nga wana te wana belle vie obi d'autre pas ça me fait trop mal yango mona ya mo bona ya na TV so na TV exofona zo kisa motema mutu non loba na yo so na fana otala siko na fana na otala neti bino bobenga ba na pesa kaka exemple mo kaka ya bijou la reine bijou la reine belle va sungi non ke pa bato misusu te na ka pa ya bijou la reine obino mo boyebi pe ndenge ni belle va sungi ozomona tala exemple comme ça ça mama loba na TVT lelo ya bijou ndo bi ma ridicule lelo ya bijou miss lelo ko finga ya bijou to biso to ndima ngote mais l'autre comme autant ya bijou ba comme tande na mutalaka soki mutu wana benge neti nga lelo boni ane aza bobele fi loso asungi nga te apesi ngai te eloko moko te naye na TV naloba nini ke belle va sunga nga te obi ata mokili erapele ngai mama nazalaka na hôpital ata mokili erapele ngai lelo ozalaki mwasi sono banosala basanta bu grâce à mwasi wana otika totala mabe te beobika belle va mutu amayele aofanda ma otala bimutu abanoya mpa na nga ndeni il faut natala comportement moto abano ya pona nga pona mbongo abano ya pana nga pona bolingo moko quelconque il faut na fina na moto na tala d'après yo to kombo ke na suka o pe ba o question na suka tangela nga nanu bato oyo monaka bazala babima ben gras to babima ba trahisa belle vie oya bango ba bénéficiaire par belle vie pour tout monde lobi ya gabi et ya bijou les loboé toujours dans mutali boso continue question là bango est-ce que ozomona bango ba exemple à suivre pas bande comme susu tayanga biso no bango lelo toujours yemo numéro 1 vieux Silas numéro 1 numéro 1 vieux Silas oui numéro 2 ya Tété Abimengrat numéro 3 ya Gabi Abimengrat ya bijou to soki sina yibuto toki malema pour na kai na comprendre ba komo to obi vieux Silas Abimengrat place ni asala nini yaya ngai na parrainé yo ngai na lakisi yo goût ya kosala chaîne oli appelle le $1000 na chaîne lelo comment comme ça anniversaire na yo na kufa lelo lobi musika obi combien de personnes bazela ka belle va kufa voilà par Silas oui toki na ya bijou ozomona lelo soko tourner film été il faut ya ko loba to zona nous quand il y a bijou est-ce que il y a bijou na Tété lelo basali mutu mutasa si bango lelo réconciliation akomo luka ça peut réconciliation na vesi eza mabete binemi eza mabe na miso nzambe eza mabete mais yebaka manière nini yo sale lango wana na kaya bijou pe de jolobi bon na kaya ya Gabi abima gratification lelo ya Gabi akoma oloba belle va tina de mère finga ba sortie médiatique ya Gabi a sala ya Gabi abosana ke lelo azwa matanga belle va pesa aboya enveloppe ba comédien mandima enveloppe belle vie na oui to ngona ngoto to ekija nini ya Gabi tinda mai modio abike ba comédien aujourd'hui na bango te azuka et pas ne connaît belle vie donc place wana de mila ingrat c'est pas belle vie ça passe toi to kina to za na misad to kina ibi aya yego to tika ya yeto tika tika ya maloba donc omoni ndenge olobela te monde na loba te ya 5e mise otanga 4 wana non quoi 4 plusieurs bani na date ebele 4 déjà belé 4 déjà belé na pe kombo suka poto suki sa Zuma ingratitude na eza place obi ke Zuma bala mwasi ne malgré tout na nini ya na salle ya bibemi ba comédien ba yate mbongo wana zwa wapi pas bien lelo Zuma aza incapable ya kosombela mwasi na taliputa super ola lelo Zuma aza kosombela mwasi liputa super te mais pas belle fille wana est-ce que Zuma là est mwasi na ye
Voilà. Et pas Bellevue wana Zuma. Après Dota, moi si na ye. Pour la Bellevue wana Zuma amona makamba malamu. Lelo Zuma wapi ye lisusu. Voilà, c'est par là que notre mission finit. Yango moni. Quand à quel Lubumbashi, maman pesa mbongo. Ayeba ko gérer te. Yango moni la zonga sona kiti ko finga Bellevue. Yo kena mama oyo aussi $3000. Exo. Maman wana soka pesa $3000, pas pesa mayele ya ko multiplier aux na 3000 oko misango 4000. Mais yo $3000 ni ante sila na ko fina kapela na ba chaîne. Osani. Oyebi ko zwata so ya bana te na sombela bana na ngata ba paquet ba dolé na tsela ba na ndako mukona ko ko ya bana nga ba lia kata dolé. Oyebi yango te. Osomi na kiti lopo na finga Bellevue. O mona chèque ndeza na kana bango. Bellevue okenda cadre de succès en succès, de gloire en gloire. Donc, n'habite na kokocha Bellevue nani. Pour nga Bellevue aza a ministre ya défense. Ya ba comédien. Voilà, c'est par là que notre au monde président ça le bac naza président ya ba comédien. Ndenge Bellevue aza ambassadeur. Ya ba comédien. Merci beaucoup pour la disponibilité Nayo. Moi synthèse il y a émission na biso et puis au bois qui va dédicace aussi. Batu ba retenir une émission boy. Obe émission na lobi makasi ya. Makasi. Batu ba retenir une émission oyo. Batu mitema mabe. Ba benga na bango na bela te. OK bango moko. Na kosote. Bato mitema mabe Bellevue za muto bengana te longwa pa na te azate ba okende bango moko molo monano basili te na yebiso nanu basili te ovanda bokamo na yepe nanu basili te baza tellement ebele basé belé na basili te. En tout cas merci beaucoup na ba immense to ba ngaka Poutine de l'écriture yaya autant le film kota like toza na posa to kokisa 3 millions d'abonnés wana 300 000 abonnés wana toza nango posa toza nango vraiment posa famille bota toze belé to rosala ngo la journée moko pe et le quand challenge to sala lelo pe to kokisa ngo pe lelo pe to feta ngo famille bota bosa wana bosa prête bosa toza partout famille bota. En tout cas, si tu soutenir Bellevue pour asenga nembongo te moi sabato. Botala ka bano basawana. Bellevue atangisa basé béni. Moi tout tanga bakoma batu muso ezate. Voilà, ma dédicace. Merci beaucoup à mauvais propre Jean-Paul Kapinga, motema maman Nasi, merci à mauvais propre Tito da Costa et merci à Jana Banaka motema Rodrigue Bangala na Italie, merci à Johnny Lema Aquarium Kilo à Congo 10 fois belle na Londres et merci beaucoup à Sarah Lema. En tout cas tokutani mbalasima soki nzamba zongité. Un grand merci, mes condoléances aussi à Jemima Ibé, le gros bébé de la presse. En tout cas, il y a bien yango. Voilà, merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un terme dans notre émission. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h sur 24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.